Magazine Kinshasa na biso. Réalité ya banaki. Réalité ya banaki. Réalité ya banaki no. Buyukiti Buguyoka kaka. Kinshasa na biso. Kin eleki partout. KNB Kinshasa na biso. Kin eleki partout. Kinshasa eleki partout. Mikolo nezabino pardon. Jima sala yolo raté. Ya on a bien yo. Ah Jima mukende. Oumela. KNB Kin eleki partout. Rien à dire. Toi on a tant convié parce que Kin eleki partout et l'osako liboso ambongo mosanto azate Céline Don Kardasha isongolo bisous bye bana kin ke bana jako zappé so kutanango KNB Telema qui chasse l'équipe partout Jimmy Mukendi Oumela KNB ko zappé te so kutanango check ovandi. Vendredi et là, mon abalandinio ce magazine KNB. Ils ont les battus copé Sabino va faire réalité à Villa Kinshasa. To fongola élection na biso ya mokolo ya lelo na ba élection ya ba sénateur eux uti ko sala mabongo mokolo ya lelo vendredi 15 mars 2019 na ba différents provinces ya RDC. Élection yaba sénateur Oyo et Salamilé le vendredi 15 mars 2019 na différentes provinces et la République démocratique du Congo. André Kimbuta Yango eli sénateur à Kwango. Tambwe Mwamba na Matata Ponyo Bazali Eli na Maniema. Na Kinshasa Mumengi Rubuye Gerengo Saladi Aziaka Idambi Tcholubaya Engambani Bangonde ba sénateur ya Kinshasa. Et Sengeli Koeba ete bandeko ya pour le changement, attaque candidat na bango mokote abimi sénateur na ville province de Kinshasa. Cheo Kitundu Moïse Ekanga eli sénateur na Lualaba. Pamphile Balwa Wabadou eli sénateur na Congo central. Tosilisana actuel premier ministre Bruno Chibala azuité na ba élection ya sénateur na Bazidongo Gabriel Mokiape Thomas. Qui y a IDPS na ba élection sénatoriale, ba combattant ya IDPS ba yaki devant l'Assemblée provinciale pour na manifester colère na bango. Tout l'anda reportage à Héritier Lukoji. Magazine Kinshasa na biso. Réalité ya banaki. Réalité ya banaki. Réalité ya banaki no. Buyukiti Buguyoka kaka. Tosiliki makambo tozomonaka na mboko oyo tolembango. Tolingi banto bakende. Ka bango na bango basosonga. Basonga na bango tokole biso tolembaka te. Président la biso yebisa biso. Na discours na ya liboso lobi ngai naza président ya peuple naza président ba nommé te et pas mututé naza président peuple ye moko ako contrôler batu nyonso na mito tozo contrôler ba sénateur lelo ba bimi lelo biso attaque bato peuple d'abord IDPS toza na 12 députés to bimisa ta sénateur ata moko te pona bango bato Kabila basana mbongo basana biloko ndeko na ngai c'est désolant, c'est humiliant vraiment comme la Léli. Na Léli, ça c'est la pure haute trahison. Bah ça libiso il dépêche combat dans les années. Combat contre corruption et des impunité des trois états de droit. Mais avant l'état de droit, il faut gouverner Bima. Mais il y a Liboso, papa, corruption to moniawa. Corruption to moniawa. Et ils ont l'accès début, il y a impunité. Les députés, ce sont nos députés qui ont été corrompus. Ils ont pris l'argent, regardez vous-même. C'est honte, même pas un sénateur. C'est grave. Comment Félix il doit travailler? Ils ont préféré manger l'argent. Regarde, même à Kassai, même chose. Même ici à Kassai, sur 12 députés provinciaux, il n'a aucun député, aucun sénateur. C'est grave.
C'est grave, ça fait mal. Tobimite pour nani bateau to moni batrahir biso. To votaki bango ba pesa biso ata 1 franc te. L'air to pesa bango voya ofele, ba komia ba komi ko marchander ba voya na biso na ba $30,000 na voiture. Donc exemple aussi na Kananga, bazalaki 8 sur 28 ata mutu moko abimite. Donc to lingi to ibisa Félix Tshisekedi. Bateau batrahir il faut annuler le gouvernement wo. So ba annuler yango te. Biso moko peuple to zana droit ko revendiquer. Député na biso ayi de pesa batrahir biso te. Bino FCC ndenge bozolo bakaka majorité wana boza ko sala pour éclabousser le pays mais tozo sala bino ba mise en garde ko banda kaka na minute oyo boyeba ke semaine oyo mobimba biso to ko sala te to telemi pour le changement de notre pays parce que ndenge ezali wana biso nde tozali komona pasi bafutaka te bozomona ba grève ndenge ezali et bongo batouana biso to reconduire bango le pouvoir c'est entre les mains du peuple biso ndenge tozali wana to boyi makambo et salami ce n'est pas le véritable vote. Maman a soulevé Kamoro bien Kabalo Nyonso c'est le FCC. Cet axe du mal et lingi jamais mboko we décoller bata FCC na bambongo na bango mabe na bambongo ba yibi gauche à droite ba ya ko tchaka ba tantaka toujours batu pour ba bebsa mboko et ça satana alingi toujours à corrompre batu pour le batu ba souffrir mboka ba bongisa te mbongo mla bango ezaka ya ba corruption et ça batu wana ya mabe axe du mal wana FCC batu ba yokeli bango mawake non to meka ko sala na batu so ba ko changer mettre la façon batu yo ya FCC yo eza congloméré ba aventurier bato misala mabe bato babomi mboka tala misala ina bango toujours mabe boîte noire na bango bakenda ko vanda kotoso na lac Nin tala misala na bango yango o nyonso za bango mais peuple za souverain mutu nyonso ayeba que FCC aza axe du mal to ko continuer toujours ko tala bango lisu likola lisu. Vraiment, c'est inacceptable. Je suis sidéré, je suis déçu. Parce que nous nous sommes battus pour que Kabila akende. Et aujourd'hui, on se rend compte que Kabila continue à régner. Nous demandons au président de la République, chef de l'État, le président Félix Tshisekedi Tshilombo, redresse le front. Le temps est arrivé où vous devez, monsieur le président de la République, redresser le front. Parce que ça signifie que Kabila avait régné d'une autre manière. Et nous n'accepterons jamais ça. Nous avons payé de notre sang, nos frères sont morts à cause de monsieur Kabila et son FCC. Et aujourd'hui, c'est que nous voyons, nous ne pouvons jamais accepter ça. Tous les députés de l'UDPS, 12 députés, et nous n'avons même pas un seul sénateur. C'est décevant. Monsieur le président de la République, faites le rappel des troupes que vous leur disiez, c'est que vous pensez du Congo. Congo, il y a état de droit, il y a lutte contre la corruption. Et ça, nous sommes déçus. Après l'élection et salami lelo, population peut qui malobate. Tout le reportage est hérité Lukoji. Magazine, Kinshasa na biso. Réalité ya banaki, réalité ya banaki no. Boulou action là qui naza vraiment sidéré na kamwa ki yango tant na yo ki yango naza pe na passe na motema na minute on a évité son encore le nini parce que auto déplorer qu'il kamba corruption mais il semble que na vérifié il semble que elo malonga kuna ezaki te ezaki corruption ba sénateur en union sur l'équipe kana corruption bon tout le baneti nini bon total nano peut-être ba ko changer makanisi le quoi du président Sika balobara il n'a pas de mauvaises troupes, il n'a que de mauvais chefs. Espérons que quoi que bazali ba médiocre mais le quoi du tête mususu ba ko landa moi ligne de conduite na ye to zo résultat malam. Bon, réaction par rapport à sénateur Babimi ngagné sur la zoloba et le quoi liboso président au côté en place ba changer constitution pour biso moto ma ko voter siko bango o eleki siko mo c'est ça na ko abuzoba poto kaka te soki biso moko
tozwaki makambo yango ya main nde tongo tosanctionne bango eloko ngala ngena bango bachange kaka constitution mpo biso moko tokoma kovote bango. Moi je souhaite que bato mutu moko azala ye moko de candidat député provincial, ye moko candidat député national, ye moko candidat sénateur, ye moko candidat président de la République. Moi je crois que c'est pas intéressant parce qu'on se rend compte que zaka même combo wana ndeza kozonga okuti bango na provincial okuti na nini donc c'est pas intéressant. Donc faut loi ba modifier na niveau wana. Député wana nyonso to wana provincial wana bayaki ba bisa biso voter bango. To pesa bango confiance. Parce que bango bazongiseli biso confiance te. Ko bango basala bazongiseli biso confiance te. Balingi pe gato continue à souffrir. Ex oyo babimi na parlement auto voter le ba député o ba nommé pour kota colonel nanga bon bazongi su ko iba pour bito voter ba onda osomona o nyonso wana bakimbuta banani o bazongi na vota ba le bazongi ba bikomisu na séné belé o maka ba ira pour na souffrir biso mais tout biso pe to maele tellement to biso no na sima ya président biso Félix Tshisekedi et simbate ata ba meki biso tondo bimanzela. Est-ce que ba médiocre na to fotaki bango te corner nanga makamuno yango to fotaki bango te peuple asu peuple naïveté pour to voter sous ba médiocre bazonga peuple des ans na onga musala na ngo salara mais to biso pe to tika souté en tant que peuple congolais ndenge to telemi basali boto salibo to zonga sous simate. Il y a 100 jours, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Nandenge alobaki priorité na ye kozala basé sur la jeunesse. Nandenge ba jeune belé bazolo baike bazozela ba mona changement. Na yango président ya ba jeune ya mouvement vivre autrement. Alobi ba jeune bango moko bazala exemple ya liboso bango moko ba mema changement. Magazine ba jeune de lo bazali na responsabilité munene mingi na kati ya mboka na biso. Boyebi la plupart ya makambo yeuti na mboka na mokili mobimba chaque fois ba mouvement mingi zaka politique ba source na bango ya force zaka mingi côté ya ba jeune. Que ce soit le mouvement Ouyokaki, ou le printemps arabe, ou le troisième mandat et consort, ce sont les jeunes qui ont été au premier plan pour na koyeba lolenge nini ya kosala ba souhait wana oyo ya bayi ba puissance ya monde ba kolinga pour Afrique. Mais ekosenga mingi que to exposer ba jeune kaka na ba makanisi ya batu ya libanda. Et que senga mingi que l'État congolais, l'État ya ba pays Afrique bazo conscience désormais à koyeba le lengini na kosala pour que ba encadrer ba jeunes de façon qui va contribuer effectivement na éclosion ya mboka ya Afrique ou ya Congo en tant que tel ba s'exposer te na makanisi oyo uti libanda oyo biso ki mwana za na nzala na kati ya ndako opesi le côté ya koluka place nyonso oyo bilier ye ko utela na yango wana biso tokaniti ete ekosenga mingi na mokonzi ya mboka ya sika ayoka penza mbila na biso bae ya mouvement vivre autrement oyo toza koluka koyebisa ye que atia vraiment institution moko oyo ko encadrer justement ba jeune pour que ba jeune bazala utiliser te na mayele ya libanda mais plutôt ba contribuer na plan moko na vision moko oyo ezali ko etongami na kati ya mboka na biso. Donc yango tusenga ke ba instituer eloko to bengi la cellule de la dignité congolaise oyo kozala organisation munene oyo kozwa en charge non seulement les jeunes mais les Congolais de tous bords, que ce soit batu ya Congolais ordinaires ou encore ceux qui sont qui aspirent au pouvoir politique en tant que tel, de façon qui va payer sa vision moko oyo Congolais nyonso à Kolanda afin qu'il a contribué fondamentalement na kati vraiment ya mbongwama ya mboka. Pour protéger l'intérêt des travailleurs et des agents de RTNC. Élection, il y a des syndicats et des RTNC 1 et des RTNC. Les syndicalistes qui ont exprimé.
Magazino Kinshasa na biso Magazine Kinshasa na biso réalité ya ba. Bon, tosangani awa parce que tozana ba élection au sein de l'entreprise ya RTNC 1 et RTNC 2. Le moment où est moment ya campagne, tobandaki yango depuis avant-hier, le long de tozo clôturer campagne parce que lobby kozala scrutin. Donc vote. Bako voter ba délégués syndicaux ou bako représenter bango au sein ya RTNC. O banda ko défendre ba intérêt na bango et puis ko promouvoir peu ba avantage na ba intérêt na bango. Les syndicats oyo to koti na RTNC na tina été tout le bela tout ba défendeur, ba protecteur oyo to ko tout le bela mo sali RTNC tout le bela pe RTNC. Pona développement ya RTNC kende liboso agent RTNCP vie sociale ne ezala bien. Salaire n'est bon, c'est-à-dire à partir de biso balobeli. Ce qui situation et puis meli agent. Azan un problème par exemple la santé, azan un problème par exemple à liwa juillet. Pendant que ce temps-là, l'entreprise n'a pas intervenir té. Biso association autobengi action, donc ça déjà action à l'avance. C'est-à-dire tokoya ko soutenir mutuana, ko assister s'il le faut financièrement, to assister financièrement. S'il le faut présentement koko bana na ba action moko to sal sur le terrain donc oya komona na kati ya libota na yeto kozala tozala ko la famille na ye déjà bango mo amona ka injustice le kaki mingi ba syndicat beleza iko ya ole bunga ba travailler bazao kene kuna bazui kanyaka bazao la intérêt privé na bango yango ba travailler ba syndicat ka ba bito sala syndicat na biso moko pona ko se défendre to défendre l'intérêt na biso yango na GES ba travailler ba sangana ki par-ci par-là ba ko sala GES ou les général syndical. Ba droit na biso ezani to so salaire moko eza consistant o ko aider biso. Ba droit na biso nini soki oke congé obi na peliki da congé non ba futi okei. Ba droit na biso nini ba moko na biso INSS o comme le CNSS ezara détourner. Ba droit na biso nini soki muta kufi netinga musala ya RTNC le son na kufi après 6 mois ba katinga salaire. Ezala raté yango to ba ke mbalo to ko keneto sala lit moko ezala commun. Masolo ya miliki mokonzi nango ezalaka ki rigole oyo batu nyonso bayebi na yango Beltesco mpona kosepelisa baclient mpe mpona komema longue vie na baconsommateur ya kirigole abimisi miliki kitoko na kombe ya kirigole full crème oyo ezala bambuma te ate otie yango na mai eza instantané tolanda Magazino Kinshasa na biso Magazine Kinshasa na biso Beltesco toujours pour na kosunga ba client na ye azana miliki kitoko babengi Kerigol. Kerigol ezali nini? Ezali miliki oyo ewuti na mabele ya ngombe ya solo solo. Yango ba obenga ngo full crème. C'est-à-dire ngombe ale matita kitoko abimisi miliki kitoko na kati ya miliki wana ezana crème na kati. Yango babenga ngo Kerigol full crème. C'est-à-dire crème ezana kati. Eza miliki moko ogosa elango ba yaou. Eza miliki moko ogosa elango ba biloko ebele na pâtisserie. Et tant mosusu bazwaka crème wana likolo wana yango batika likolo mapa. Omona osomi na alimentation osomi lipa batie ba miliki likolo. Eza crémé. Yango na qualité ya miliki Kerigol oyo. Eza qualité moko supérieure miliki kitoko oyo esengeli mutu wa mela po na bokonomo ya nzoto na ye. Eza na ba vitamine D, ezali na ba vitamine ebele, ezali na ba protéines, ezali surtout na calcium, surtout pour na bana mike o bazali kokola malamu te et surtout pe na batu oyo bazana santé ya malamu te et pe na batu oyo bazana ba malaise esengelo mela miliki babengi Kerigol full crème. Tobi Kerigol full crème. Ba miliki mususu ezaka crémé te. Ezana ngaka miliki instantané, mais Kerigol ye azana miliki na ye babengi Kerigol full crème. Yango Beltesco azali kotekisa na magasin na ye nyonso pe pa ba distributeur na ye. Yom toza na boutique, toza na magasin, leka na ba distributeur ya Beltesco, leka na magasin Beltesco, osomba miliki kitoko en sachet instantané babengi Kerigol full crème.
totuli motuna tolingi toyeba pona nini na matanga ya lelo ba chanson profonde koma kobeta mais na kala kaka ba chanson chrétienne des aki kobeta. Magazine bon, il y a normal pour les obébissana no bana et ça la rappelle bien tant on sous bon moi na rozala et matanga et fandi ou bien moto kufeli hein to ko lo babongo moto kufeli aza souci moto kufeli mo ya mabe et ça la moto pe mabe amona neti ba sekaye ça la bien te pona ngana mona bon matanga mingi to sam to tchara misigi ya nzambe yango ça la bien et zong sa moto pe ko ka sekete ndenge aleki ngape na kolega bongo yango vendre sa moto kimia pone to mona kala susu musicien mo ka kufi net le kwa par exemple pauvre question nenga kufaki au moins te ke ba musicien pe ba betaki bon ça non pe différent te ka musique anza mena musique ya mokili là sous mutu pe ya mokili ya musique anza ba ko kufa bon ça ki na ba connaissance na ba to musique ya mokili c'est lo ka ndeto lobaka de bazana droit obeta te bazana droit olela ete ça n'a pas d'anxiété. Et ça, quand on évolue, mokili ndenge tozo ko évolue mokili so ko évolue na makambo mususu. Bon, pour na bazembo oyo ya to tia ba nzembo ya ba wera sonne, to tia nzembo ya ba église, wana eza communauté fête. Mais pas na biso soki uti nzembo oyo ya biso pour na matanga, mais eza ba miloko mususu, c'est lo coutume na coutume. Il faut ba ça ba nzembo moko ya ba bêtise, ba ça ba nini. Bon, sikoyo pour na lokola to komi na ma niveau net ya capitale biloko wana tozo landa lisusu makambo ya coutume mingi te yango nde il faut biso nyonso uti bazembo oye koki mutu nyonso aza na souvenir que non tango tozalaki na mutu wana ilobi te que non soki mutu akufeli donc eza occasion pour na kendo ko beta bandule ko bina non eza bongo te donc faut koyeba nzambe ko kende kolela na ba oba kufeli eza esika ya loisir te eza esika ya mawa batika comportement oyo place mususu bakomi ko bunda pe na place wana baoyela basi na mibali eza bongo te eza place ya mawa fo bolela na oyo akufeli ba genre musique ya eza bien ezali ba adoration ezali mutu tango akufi ata nzambe alobi tolela ye na modèle ya koyemba c'est pas koyemba oyo ya bango ya kobina décalé koyemba nzembo ya religieux oyo ezolakisa mo eyo wana efongwela enzela po kote azokende donc âme na evanda na kimia totuni motuna la bamama bayebisa biso mpona nini balobaka mwasi atongaka mboka te tolanda reportage ya Hervé Zaka. Magazine yaya bat baloba bongo nayebi te nde nakoki olobela mwasi atonga mboka na bizaleli na comportement na yo ndenge ozali ndenge ovivraka kwani te mwasi atonga mboka bango batonga te oyo aza zoba olanda oyo aza zoba mwasi oka oyo atanga azala mwa mosala mobo osala na bureau na nini na société belé basi bazali na misala belé basi bazali ça veut dire que moi ça tonga mboka te pour ni poto zanga nde soumise donc tozala mitema mikuse yango wana moi ça ko tonga mboka te bo swana na muninga boye donc il comme muke bo panzani bo bebani donc moi ça tonga mboka te moi eza mambaka nde balobaki moi ça ko tonga mboka te siko penza basi ba changer caractère basi ba bongwani basi bandimeli nzambe na bosolo oh bazako ba ezaki ba mama kala mais ba mama ya siko pena ba yebi nzambe ba koma kotonga mboka basi ba koma na kimia basi ba koma kosala misalo pe mibali basalaka koma basi batonga mboka wana basa kala mais ya siko te ya siko pe bandimeli nzambe ngana yebi ke balobaka mwasa ko tonga mboka te bisika basi mibale to misatu bavandi kamwa discussion mukie ko kopelisa mboka yangana balobaka basi bako tonga mboka te siko na mibali okotala mibali bako vanda ta 10 15
atalika mango eza mokende nomona kaka minute koyobimisa makeyele te nayebaka te mpo na mibali bazange na eloko na mongongo yango ezalaka bongo kitisa bisika bavandi 3 bie 4 moninga kokomata me yo lere oyoki fo kozala na motema ya bomama mpo mama azalaka makasi abombaka atalika mango ya ndenge nini donc fo kozala motema makasi mpo biso basi tozala bie ezala te place tovandi ezala makelele. Qui est belé à Kolanda Magazine à Mokura Lele comme Nasuka. Mais on va vous s'abonner massivement à la chaîne YouTube Kinshasa Nabiso. Kinshasa et l'équipe partout. Biso et l'équipe partout. Magazine Kinshasa Nabiso.